C'est tout. Ensuite, s'il y a des gens qui ne savent pas chanter et qui utilisent l'autotune pour améliorer le son de leur voix, les gens doivent le savoir. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui ne sait pas chanter. Ou pour donner une signature vocale aussi. T'en as qui s'en servent maintenant aussi. Si on a yeli batuba autotune sur scène, on a ba séquence. Dès la vie batumi te panzani papa izani nyango. Voilà, il y a ce logiciel qu'on appelle l'autotune. L'autotune, ça permet de corriger les fausses notes et donc de faire chanter juste les gens qui chantent. Mais j'ai remarqué un constat. Dans l'album, il y a jeune frère Rabso Fali Ipupa, c'est bien. Parce qu'il y a une machine qui est derrière et qui est en train de pousser. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traiter la rumba congolaise. La rumba congolaise, la rumba congolaise, au départ, c'est la voix. En second lieu, ce sont les guitares qui viennent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mélodie. La logique, ils ont instrumenté, ils ont plug, ils ont effet pour corriger ma voix dans le studio, pour corriger ma voix difficilement juste. Moutouakos à la yembi, tam soazan à demi-ton. Baté autotune pour recadrer voix et donc sa voix dans là. Voilà le rôle autotune. Ils ont logiciel, ils ont instrumenté, ils ont plugin, ils ont les plugins, ils ont le rôle à effet. Il y a chorus, effet, il y a distorsion, et au bâtir un instrument tout, il y a voix ou bien guitare, voilà. Donc autotune, ils ont pour régulariser, quoi, ajuster ma voix. Bateau, ça va m'embêter, bah demi-ton, tam sous dans le studio ou bien dans le concert. Ce qui a koyoka la nostalgie a fait de moi un artiste sans amour. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Et avec le temps, j'ai réalisé c'est pas possible, maman. Et accorde-moi une seconde chance, comme une dernière danse. Fali Ipupa a encore été trahi par son autotune en plein scène. Il fait signe à Gino pour une rectification, mais en vain. Gino. Piano. Je suis en train de subir Bolimo Ghetto. On t'a fait quoi? Si qu'a monté mes commions lâché, précieux les qui monté mes calés. Fais de l'amour et commis kosenga, etc. Bolingo, noïdo. Tout est gâté. Yo bascule vinanga. Il appelle même des techniciens, toujours rien. Et sa voix naturelle sans correcteur d'autotune continue à être entendue par des fans de El Maravilloso, et je vous assure que ce n'était pas agréable à en entendre. Tandis que Mindele Bande Robanga Biso de la performance en live, on va faire tout. Et le roi ça la bango, Mindele Bassa l'autotune, Kobanga performance ya Lucky Dube. La cible est Lucky Dube. Rastaman naza naza nationalité ni naza nationalité. Aza Soudaf. C'est ma performance à live. Lucky Dube. Yo, ma bleu de n'a pas fait. 2 heures de temps mort au panza. Regarde-moi. Regarde-moi, on a un studio, Simba Belé. Basala boy. Est-ce qu'on regarde-moi live? Bon, ma tu tout ça nini. Manque Banzema bon na Congo tika robeta mate. Mundele azaona mundele azaka na facilité ya makamuna ebele. Alinga kate ko nyo kwama. Ngai na bino to yebi, ngala bino to yebi na mboka oto botami, tonto botami, nesinga to botami da chebiso, balaki ko jwa fufu, e bikedi, bazo bikedi, bachena
nali boka batuti tout landa bazu bikeli batali boka batuti tan bazu bikeli na komi poussière batena boro mono benga kiyungulu ba komi poussière sani batu bali ndela telebi batu ba souffrir ko tout era fufu boye ba onyo kama na sa machine ya fufu asali machine ya fufu batu ba onyo kama ni susute ngai na yoto yebi to zaga ko zo nguba bata poto ba otala ba yebi ko zo nguba bozungu ba bokalingi nguba bocha ona liboka botuti tan botuti bozu libaya ngo to to benga libaya ya nguba boche nguba na nase bozui nini o bozui mulangi moya masanga ya bière to ya secret pa ngube komi mwamba bolambeli fumbo mundela yo tabito bato ba souffrir na c'est la bonne machine ya nguba machine ya nguba yeka na loboko tan eniki marambo esili banzete tokata banzete na lichette au moins la donc ba africain ba makasi mundela tali ba africain ba kata nzete bana na lichette mo la talent de munene azulongo journée mbaka tonga malembe nzete zanini ekoye mundela osala machine ya okata banzete oui machine okata banzete bachango so carburant bacha nini oyo mazuit ta bakati donc mundela alinga facilité nato mona banzete ba machine ezo buka ba foué même bilan on sa bilan na Congo ta na Congo bosa bilan mais lelo mundela sala machine mbala moko so balula bilanga ezo buka pe biloko mbala moko pourquoi pas pe mundela sala machine ya ba faux chanter za autotune même ko benga ba invité atena benga mutu mama a otanga ma pona podium na benga na ba to banoka mindele parce que ba ngo yebike nena za benga moko boye na oyemba tisuka te na odaye non mais la paiement tu banga ba blanc biso moko même ba playback ba ta bandao biso ba père ba la biso ka ozuka denze to betaka ka ozo yemba ozu nini o mulangi ka ozo yemba wendo no yemba bongo wendo bana muziki bongo wendo kolosol wendo aye tokobina rumba ya sika wendo abantu banzi mwana baba na banini o ba merde ba voyage na ba bateau azuye ba kabili bambo extrêmement zakite mulangi kana ngongi ka danger padre faire gola les amoureux de la bonne musique bagolo nandimi bino boza bato atembe Dazumalanda c'est ici c'est golo toke ici c'est golo ici c'est golo iya nani aboyanga toke tiba moya tongwetale ngana pongi na miso bolingo elalisaki nga na libanda nyonso mpo balobaki na ye mabe mingi na kombo na nga naza inosa nakomi omona basi mpo na nini okotala te mawa ya moninga oyo azali dese Adolphe Teba bayanga na nga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble ya ngai moral bijo vango afrika eza monene jamai ekokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motemaka na ngai gere toi tu me disais de patiente si tu un jour Gaulois tout ce qui est liquide au bois a commencé par l'eau même il y a où
Avant ça, là, eloko, magambo, ezogota na ida, ampule ezogota na choke, singi ezogota na tonga, eloko. Lelo na ngoloba belete, lelo penande tona nena, ba evre ne mte ngoloba lelo, tout ça penande na ba evre, ba vanti goûter. Evre nde mute goloba to bande mission na biso golo azile to bande pene mission pene logo na zo bisao mosika yozali soki akoyoka ngai la nostalgie a fait de moi un artiste sans amour voilà et avec le temps je réalise c'est pas possible maman et accorde-moi une seconde chance comme une dernière danse maman chérie je devais t'offrir ce que je vis dans tes yeux tant pis j'ai tardé tu t'es construit l'amour c'est fait vieux maman oh mon témana me sengi oh pardon amour c'est compliqué. Cette histoire loin d'être comédie, avec l'état nous fait rire. Dieu merci à quelle la nostalgie qui nous retourne les sourires. Mosika yozali, soki akoyoka ngai la nostalgie a fait de moi un artiste sans amour. Hola. Mosika yozali. La nostalgie a fait de moi un artiste sans amour. Hola. Golo zabune bonne musique na pesipino mbot kato côté boali. Elema déjà libosé la zaga émission oza show. L'émission oyo na koloba pena mingite. On a l'inginde koloba pena de mingite ne mission oyo. Na l'inginde pena ne ba evre loba la place na ngai. L'émission oyo pena go boza na bino poser na koloba mingite. Au moins on a titre kuna déjà. Toko beta les solo autotune, toko beta les solo autotune car ndenge zalaka. Toko beta solo autotune moni kuna. Te autotune za boye, autotune za bien, ça m'a bien. Toko beta les solo autotune. Parce que autotune mes machine té, autotune wana moment na wana pareil wana. Eza machine té. Eza excusez eza machine, eza je crois na robe ondine. Eza instrumenté. Batumsu basel la rangona boule instrument. Mais autotune mes instrumenté. Les seuls musiciens, ou c'est là ba instrument belé la vie, ils va faire. Faire ayemba na guitare, ayemba na fanfare. Faire ayemba na kora, au mona boroma bisa na Côte d'Ivoire bi la kora. Faire ayemba na ngongi. Pour comprendre, donc golo zalaka yo, comme ça golo zelengi na zo bisa yo. Ah, faire golo voix naturelle. Toko solo les solo autotune et toujours à kuna oh nani ça boy ah autotune ça bien ça va bien ça ni bamso bien en machine bamso bien en instrument bamso bien en appareil bamso bien en boy batu bien en appareil basa bien en région pour ça pareil et ça la kana connexion et ça la logo la application ya téléphone ba application ya machine ba application ya téléphone ça la bongo ya ba binga na combo ya logiciel autotune mais a créé en 1997 ils ont créé en 1997 et je crois 97 ben 96 wana ngai na pesi bino âge nanga wana ngana na âge 2 ans donc ils ont créé donc faire quand on a internet ça ne va l'exhibition hein l'autotune les logiciels autotune est sorti en 1997 et a été utilisé dans le studio pour corriger
pour corriger distraitement le voix des chanteurs. On est pas commis, on a comité, Google me commis, ngate. On a comité. La réalité des choses, appareil ou on a bengi l'autotune, mais ça logiciel. Logiciel c'est nini? Logiciel c'est la application de la WhatsApp, Facebook, nini, c'est application. Na téléphone de comme application, na machine ma benga ngo logiciel. Des appareils mo batia logiciel na carte, tellement ça la connexion, je crois. Et ça créé en 1997. Lorsqu'on a une histoire vraie, on va créer la autotune. Autotune est créé en 1997. Pourquoi? Bamindele banda ko banga biso. Par contre, on a le bon asuka. Le bon asuka peut continuer. Tena lo bayango bongo to na chaba ya belema. Et ça logiciel les a créé en 1997. Mundela sala mo pona nini? Landa. Mundele asala yango pona ko banga ba africain. Ba africain tuzaki makasi na live, tuzaka makasi na live. Mundela banga africain parce que ta tendeni ya oyo asala 3 heures du temps, il bossa podium, azoye mba danger, voice kaukate. Mundela bando banga sikoyo ano banga africain na performance ya live. Tant qu'on a fallu pour pas, ayo comme ma biso, ayo quoi sa musique na biso na Congo. Tandis que mindele bande ko banga biso de na performance en live, bando banga ba africain tout. Et le ko ça la bango, ba mindele ba ça l'autotune, ko banga performance ya Lucky Dube. Na si boyebi Lucky Dube. Rastaman naza aza nationalité ni naza nationalité aza Soudaf aza mutafrika d'ici Rastaman nani Lucky Dube bino boyebi Lucky Dube aza incomparable dans le monde so boyeba raté dans le monde Lucky Dube aza chanteur moko tel que na oyemba tinenga kufa lelo. Et donc pour ça bamindele basala autotune ndatindika basala autotune excusez autotune ndatindika basala appareil wana autotune ezaka Lucky Dube parce que Lucky Dube a une performance live makasi bamindele bandeko bange makasi bata sko jeune oyo amela ba whisky amela bloka makasi mais Lucky Dube no mena bien baté ala rasta mano mena bien baté alors là on va whisky masanga ko rande zalaka bani parce que yo amela whisky makasi mena performance live sur télémi sur panza fa pour Lucky Dube en est panza voix a bisa même la voix ba basi so boyo ki na nzembo ya rama mère in mana bayulu ibe kafi a panza de ça bon batu ça la ba monter na ba volo ka bana basi ti lelo yona lo baka na monde tona na 2000 o ba betaka live kitoko ba performance makasi ezaka Lucky Dube na faire rigola ne Lucky Dube ba kufa et la faire tellement conquérant c'est wana tango bon mara kufa kala Lucky Dube kufa na 2007 ben autant le niveau performance à Lucky Dube ça qui nango arobo melepso Michael Jackson arobo melepso na ni babité tu as recréé appareil autotune pour ko aider ba mission na biso misusu awa basa na performance le rôle africain parce que africain on est là comment des aider à part comme la main inaye comme la drink boy voisin kufate a tellement 1 heure 2 heures 3 heures azoye mba danger mundela yo banga bité pour mindele balinga bango ba lekaka biso mundela yo banga non ce qui te tiki ba africain boy côté chant
côté performance à live ba oleka biso yango mona mundele ayembaka 3 minutes 4 minutes esili akati biso awa so landi bien musique so ndenge bandaka ba Grand Calais ba Taboulay ba Roche banani ba Pepe Calais ba père so yakala so landi ba rumba na bango so la ba 12 minutes ba 15 minutes hein même ata wengeka moi bena rumba 12 minutes. Maintenant 12 minutes wana osali rumba wana mundele na 12 minutes wana ça 4 chansons na 4. Tu es biso moko complexe ya mamindele tu es changer style na biso tu es mo beta ba rumba 4 minutes. Tu beta ba générique 4 minutes. Malgré simba mais ya biso te. Biso za la performance. Ni mo na faire ko na beta leke 12 minutes. Leke 12 minutes bolan. Tout le monde. Tu beta ba rumba ya bongo. Ba tantôt plutôt te combien de minutes? Mundela zaki soka beti nzembo ya ba minutes ebele. C'est que ça nzembo ya lisanga. Loko la wuya de wol ne betama. Donc tu ba munda ti fukali moko. Le nzembo ya lisanga to yemba pona pe to yemba pona loko boye to sala boye. Mundela loko no yemba ebele ga yango. Même le système est invité, n'a pas orchestre. Vous voyez, biso et ça a raté. Vous voyez, nous le mot ma meseli. Même quand ben a invité, à tena ben a monté à au changement pour le podium. La ben na bonhomme ben na ba no ga mindele parce que ba ngo yebi ke nena za ben ngamo ko boy. Na o yemba tisukate, na o dae. Non mais la paiement. Tu vas avoir blanc biso moko. Même ba playback. Ba on va banda. Biso ba playback ba la biso ka ozi denze to beta ka ozo yemba. Ozi nini o mulangi ka ozo yemba. Wendo no yemba bongo. Wendo bana muziki bongo. Wendo kolosol. Wendo aye tukobina rumba ya sika wendo abonemba banzimbo wana baba na banini o ba merde ba voyage na bateau azuye ba kabili bambo instrument za gite mulangi kana ngongi ka danger bolibo ya ko sabisa na autotune pourquoi ça na autotune pourquoi Mundele na kobanga ba africain na sala après autotune. Mundele za donc azana la facilité ya osala ma mbele. Parce que autotune non eza et ya bisoté. Tolanda papa wemba nenga lo bilaki makambo ya fali bo to zonga to komateli susu. Mais j'ai remarqué un constat dans l'album il y a jeune frère Rabso Fali Poupa, c'est bien. Parce qu'il y a une machine qui est derrière et qui est en train de pousser. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traiter la rumba congolaise. La rumba congolaise, norme nango. La rumba congolaise, au départ, c'est la voix. En second lieu, ce sont les guitares qui viennent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mélodie. C'est bien que, bon, peut-être à se retrouver qui na situation oyo akokaki susu kozonga simate banzembo eza bien mais machine trop et puis il y a pas de guitare qui s'exprime quoi. Le chanteur s'est exprimé mais il y a des fois il s'exprime pas en mélodie, quoi. Or la rumba congolaise c'est pas ça. La rumba congolaise c'est tout d'abord la voix, la mélodie, les guitares. Il faut que guitare solo et beteli biso. Celui qui premier album là yo bali puta génial. Oyo qui le second oya siko je dirais pas que zali mabe son dans le mes zali mabe en tout cas na koko ça sur toute la ligne. Mais constat nanga izali que à traiter rumba congolaise pas bien quoi. Il y a pas vraiment hein solfège à guitare les bêta mais bon je crois ils allaient concept na yo oyo ya tisika oyo ye moko alingi keza la ndingo wana pas mal
mais ils ont un constat personnel. Blondé papa moi mandé à lobby ayoki album la kala ayoki album a fallu mais machine les a trop rumba na biso qui n'a bon côté oui il va ça a raison rumba na biso qui n'a bon côté trop de machines tant on sait la mingi machine joue machine aux arrêter on comprend tant on sait la mingi machine est tindika elle roi robot moi sans de pile robot moi sans de pile sur ko ba tindika ay so ba pile si charge o suka so ki ba pile si charge yo robot no suka wapi so ki katelo na scène tande katela fali na scène atela misu mo benga jino liaki jino wemba lo bien rumba na biso ki ndaka boyete na idée ya Fally Ipupa na idée na yeke oyo eza instrument dans ndenge ba kester ba na sente ngapena ya no totime ko instrument eza instrument te eza pareil ya ba faux chanteur aya no na bulu pena ko sabato ke mone loko yo ngam na ye nango ile nani patu ba kolanda no Comment vous allez gagner baje wana te alazi bilamba ya bien ayendule na bien bakanga ye eloko mona loketu batie appareil mo awa tala Fally na bina ata su fashion te mais appareil wana ki tire pantalon sur vérité la fouine à lobby et puis s'y passe tout le monde appelle la fouine bon tozonga. Mais jamais je me serais imaginé que des rappeurs allaient utiliser l'autotune sur scène. Je te jure, moi quand je suis revenu, je me suis rendu compte que l'autotune est utilisé même sur scène. Et même à la radio. J'ai dit, mais moi c'était juste pour rire en studio les gars. En vrai, quand tu montes sur scène, tu dois savoir chanter. En même temps, aux États-Unis, toi qui as vécu aux États-Unis, c'est aussi utilisé vachement sur scène l'autotune. T'as beaucoup d'artistes qui l'utilisent. Bien sûr. Même aux États-Unis, mais même aux États-Unis. Il y en a eu d'autres. Mais c'est pas parce qu'ils viennent des États-Unis qu'ils ont le droit d'utiliser ça. Pour moi, en vrai, à la base, sur scène, tu n'as pas le droit d'utiliser un autotune. Tout simplement. Mais comment tu fais? Aujourd'hui, non mais pour les artistes, comment tu fais? C'est une blague ou quoi? Mais attends, c'est une blague. Donc tu montes sur scène et tu demandes à un chanteur comment tu fais. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois bien comment utiliser l'autotune. C'est aussi un instrument pour certains artistes. Tu t'en sers comme un instrument, donc. Je blâme pas l'autotune, je blâme la façon dont tu l'utilises. La façon dont tu l'utilises. En vrai, et ça c'est juste en vrai, tu vois. Après maintenant, je sais que c'est pas la norme, et je sais que c'est un peu vieux jeu, je le sais, je l'admets. C'est juste ma façon de penser. Ma façon de penser est que tu dois pas l'utiliser sur scène. Quand tu montes sur scène, normalement, tu es censé savoir chanter. C'est tout. Ensuite, s'il y a des gens qui ne savent pas chanter et qui utilisent l'autotune pour améliorer le son de leur voix, les gens doivent le savoir. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui ne sait pas chanter. Ou pour donner une signature vocale aussi. T'en as qui s'en servent maintenant aussi pour... Ah, fuck. Voilà. Fuck. Pourquoi vérité et ça va Wario passe. Est-ce que Bino va Wario? Bon, Bino va Wario. Mais peut-être que autotune on a déjà appareil bah faut chanter. Bon, il est bien go. Mais bon cela rapona quand la ligne na Bino, Michael n'écoute ça la rango. Michael peut faut chanter. Michael peut faut chanter, soit c'est l'autotune. Il voulait Michael Nazareth. Michael, on t'aime ça la guide. Voyez, mbata. Ça n'a pas performance à live. La guide oubé. Ma bleu de vous n'a pas fait. 2 heures de temps mort au panza. Oh, c'est quand ça l'est. Regarde-moi. Regarde-moi, on a studio, Simba, belé. Basala, boy. Est-ce qu'on a regardé moi live? Abo mabatumi tout ça nini ba manque banzema bon na Congo tika robeta maté. Regarde-moi. T'as la douce ya nzembo. T'as la style ya nzembo.
na bête rango ya live sans totine ma beni la fina lobby obino ba warrior bo silikela yi bino mo sala ka boy mundele ngasa wana mundele azaka na facilité ya makamuna ebele alinga kate ko nyoka ma ngai na bino to yebi ngala bino to yebi na bamboka o to botami tonto botami nesinga to botami da shebiso balaki ko zwa fufu e bikedi bazo bikedi bachena na liboka batuti tu landa bazo bikedi bachena liboka batuti tan bazo bikedi na komi poussière bachena boro mono benga kiyungulu ba komi poussière sani batu bali ndela telebi batu ba souffrir ko tout era fufu boye ba nyoka mana sa machine ya fufu asali machine ya fufu batu ba nyoka mali sute ngai na yo to yebi to zaga ko zwa nguba bata poto ba tala ba yebi ko zwa nguba bozungu ba bokalingi nguba bocha na liboka botuti tan botuti bozu libaya ngo to to benga libaya ya nguba boche nguba na nse bozui nini o bozui mulangi moya masanga ya bière to ya secret pa ngube komi mwamba bolambeli fumbo mundela yo tabito bato ba souffrir na c'est la bonne machine ya ngube machine ya ngube yeka na loboko tan eniki marambo esili banzete tokata bazete na lichette au moins la donc ba africain ba makasi mundela tali ba africain ba kata nzete bana na lichette mo la betala nzete munene azulongo jeune mbaka tonga malembe nzete sanini ekoye mundela yo sala machine ya okata banzete oui machine okata banzete bachango so carburant bachaka nini oyo mazuite ta bakati donc mundela alinga facilité nato mona banzete ba machine ezo buka ba foué même bilan on a bilan na Congo ta na Congo bosa bilan mais lelo mundela sala machine mbala moko so balula bilanga ezo buka pe biloko mbala moko pourquoi pas pe mundela sala machine ya ba faux chanter za autotune Sobo yinanga pourquoi ba wario bo yinanga te na ba commentaire s'il te plaît na lo ba ne vérité o tout na lo ba za vérité mundela tali pour ba voix ils ont cassé pour ba voix bébate faut la c'est la bonne machine il y a ba voix et qu'on sunga ba faux chanteur mudu tout à la rototine na cause a été faux chanteur parce que Michel Roy fait sur lié ba ya rototine non on panza ngo hein Michel Roy miel de son Michel Roy a déjà nécessaire Michel Rola Manda chante Carlito Lassa oyo la yeba Jonathan ni logiciel awa pour emma chakayo to ki chakayo na ba no dépendre na ne loko moko boy OK ba pile pe aussi la charge concert 4 années boyina ba tout tout le monde mindele mo na zuba parti na bangaka ba mindele mo bo na zuba parti na ba expliquer autotune des alaga tout le monde siko na yeli batu ba autotune sur scène na ba séquence ndena la bible batu mitwe panzani papa ezani nyango. Voilà, il y a ce logiciel qu'on appelle l'autotune. L'autotune, ça permet de corriger les fausses notes et donc de faire chanter juste les gens qui chantent faux. Parle bien. Est-ce qu'on corrige ma fausse note? Est-ce qu'on corrige ma dodane? Ma organe? M'te koto boye mbate? Ba soigner les OG? Ba bendengo boye? Ba sali boye? Donc, alors là, montage à live. De bali muso live à toi mona. Bablo tala na ba filmer mta pumboye. Voilà ce que c'est à live.
bakosi te bato basala yango siko bango wana nde balobi keza mpona bafo chanter so mpona bino baworio bomolaka fali pupa ayeli biso eloko ya sika ayeli biso eloko ya sika na miziki ayeli eloko ya sika te na miziki eza eloko ya sika te soki ezalaki instrument otolobaka ya fali pupa ayeli biso instrument sika eza instrument te eza logiciel instrument te fallait botika biso ne ba mindire ba neko banga biso na performance banda kala yango kosta mutamba ba miselo ba fali ya ba miselo kanga franchement ya vrai ba miselo ba fali ya ba miselo kanga mundire yo comprendre ga patuna bangi bana mo peka ba fo chanter appareil nanga na sali bango ba jouer ce qu'on a mécanisé à Fali pour parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Na pareil wana nini ototini wana tout le monde est d'accord pour ça là on a na Congo. Na parti on a besoin de lobby. Et pas c'est tout mais tout pas canaliser et ça ni nyango. Il y a besoin de loi grave. Et là, le gravité, Golo, c'est gladiateur, vous avez fier, vous avez fier rigolo. Et ça, les mamans, vous avez dit que vous avez débat dans le plateau. Habité, tu as Olivier Chimanga, tu as tout ce qui autotine les anini. Expliquez biso. Baba bloquer ces instruments. Ba bengi Olivier Chimanga. Tout là. Sigo, tout la logique eza instrumenté, ezali plug, ezali effet moko batiaka ngo mpona kokorrige bavoix na bastudio mpe kokorrige bato bayembaka ta mosusu difficilement juste moto akozala yembi ta mosusu aza na bademi-ton batie autotune mpo erecadre voix ezongisa voix na nzela. Voilà rôle ya autotune, eza logiciel, eza instrumenté, eza plugin, ezali plugin, eza lokola effet ya chorus, effet ya distorsion et au batiaka na instrument tout, ya voix ou bien guitare ou voilà. Donc autotune eza wana pona ko régulariser ko ajuster ba voix bato basala ba mbadi ya ba demi-ton tamsu na ba studio ou bien na ba concert. Eza nango logo ya soki ndeni et puis c'est logo moko depuis 74 na théâtre de verdure na combat ya bon boyoki Olivier Chimanga ndenga peseli. Est-ce que vous Olivier Bakosi c'est on a mutalika soza wario et telisi mutalika sumisu fait où acha na ta meli bote wala ka yemo me acha su meli boy et pas Jesus mais ba yaka apona défendre moi pareil wana nazaka contre appareil wana makasi nazaka contre yango la bavanti écouter et bomber la batouji ya au moins concert ya fait rigolo ya des arena ben invité o ya bengisaga bazaka na totinte ya au moins baso frappe na live donc tu vas confirmer que oui Congo ne basa ba voir bato live parce que Kofi na faire bah il m'a la bonne normal senti que bah à l'aise single muta ya para autotune agro mbate Chili ndenge moko okeba na poto okela ta babiloko wana so ayele ta desarina exact Chili veut kauki bon monango Iro n'a parlons pas ba organe voilà ba raison mon thème ce que appareil na biso zala kia appareil ya fallait appeler ça biso appareil ya appeler ça biso ce que zala kia avec la bomi faire ate zala qui ba mise belé bossa là appareil autotune na botika parce que à la longue tant comme on
na ba âge moko boye boko suko yemba te tala le Ranson tala le JB Mpiana ba yemba bien c'est le ba yemba danger parce que batiki osala makambo ba parler wante tala ba âge bazana ngo parce que yemba live vous sentez bon chanter tali Ranson sur yemba live bon chanter tali Papa Chéri bon chanter tali Kofi tala Dove Dominguez ba ngo tout ba vana tout tandis que ba yebi na bango lo ngote so basala ke lo wana kala mena kilelo ba kosko yemba te Golo c'est gladiateur mourir à bonne musique tola muka data sikeza ko na New Arena Paris la défense du dati ya sika eza koya dati ya sikeza koya na mai parce que dans mois de mai tous les gars papa a confirmé biso oh les 20 oh les 10 oh les prêts pas moto pepili kolo olo kakanga lelo nai tandis que nous arena na ba mo roi de film robo ko le mota ko beta on fait ko beta ngo pena sir na ba golo na ngai na sir na ba ve na ngai ba golo na ba papa na ngai ba golo ponga za leki na ba nga za mona suka na bango na sir na ba ve na ngai ba golo ba ya na ngai ba golo ba noko na ngai ba golo na sir na bino nous arena wala to beta ngo doublé na trop sir azaka sir na bino parce que bino de botikeli na libeli gloire qui a mwini mona suka ba golo na sir ya na baneko no ba même fois mutu nyoso o azaki na bien na izala l'aise ça la poser date ali mo bondo remontada code 16 ça désactivé Golo c'est mourir bonne musique la personne de Mbota trop ça va moi analyser les qui toko boye faut qu'on passe merci et pas ya Patrick Capella yem ta sala mo ko inspirer ngai mo muke Patrick Capella ta continue une vidéo à la fouine na boule faut devoir fouiller Patrick Capella la personne de Mbota trop prêtre na ndenge ya faut prêtre mais vena yo na bisa yo Patrick Capella prêtre ton a comme Patrick Capella prêtre n'est comme on a sous Oscar Maritou les millionnaires à Kilote Oscar Maritou bonne chance na yo Oscar Maritou a comme il est chinois grand joueur de négligé na Congo a comme les chinois Oscar Maritou na pêché Bambota trop ba meilleur vena yo Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo il a dit il a fait akabaka ya solo ko sakate Jean-Claude Mabanzo na elongo na agence business santé ozaki o chembongo na 12h juste na 12h 3 minutes au mbongo na yo donc Angola Suisse Bruxelles ni ba tuba ali wana contacter business santé il y a Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo il a dit il a fait la personne va meilleur venir au côté zali il y a né que gini ya rombox quand c'est le mukro lo baka to kende c'est le mukro kende il y a né que gini ya rombox prêtre na ndenge ya faux on zo yebisa yo mono masina mbatela ka mutema il y a né que gini ya rombox millionnaire Pesio ba meilleur ve côté zali c'est le mukoukou de l'X ça Pesio ba meilleur ve na côté ali la ville est tranquille 3 fois la ville est tranquille grâce à qui commandant Rémi mal à l'aise meilleur ve na yo parce que tu fêtes Noël qui toko tout le monde a vendu ka bozo ba mo lo no ka basé leki wa akulu yoso paniqué mon commandant Rémi mal à l'aise Kanza Pesio Bambota trop côté ali Bashir boss mboka voyagera 37 francs espace à un mois la Pesio Bambota to Thomas Bonanza boxeur le plus suspect a gagné un combat dans les coffres moro na 3 secondes match ici na kati ya Bruxelles Thomas Bonanza la Pesio Bambota to
Rola Mayala, Gaucher Magique, Motema ya Cassandra Love, Moninga ya Willy Sissoko, na pesi bino bambote ya trop. Nabandela. Cassandra Love, Motema ya Rola Mayala, Gaucher Magique, Moninga ya Willy Sissoko, na pesi bino bambote ya trop, côté Bozali, ba merveille na bino tout, na pesi bino ba merveille. Et joyeux anniversaire à qui? Noëlla Assosa, joyeux anniversaire, Noëlla Assosa X. X c'est pourquoi? Ah ça moi c'est un bassin. Noëlla Assosa X na pesio, ba merveille koto zali, joyeux anniversaire na yo. Noëlla Sele Lita, joyeux anniversaire na yo koto zali. Noëlla Lundengo, joyeux anniversaire pe merveille za bato babotama lelo le 25 batabotama le 25 de na souhaiter bino ba joyeux et très soon joyeux moko. Noéline Konga, joyeux anniversaire na yo. Noéline Konga, joyeux anniversaire les sous Noéline Konga, à part de Natacha Boto, ils ont tarté. Natacha Boto, joyeux anniversaire à Noéline Konga. Ba merveille, joyeux anniversaire na yo. Et Sarah Masoko Makolo soin, Rosina original, base na ya mobimba, kota pindi raja na piscine bambota to côté Boali. Pierre Mboma de tous les jours de Pierre Mboma, merveille na yo Pierre Mboma. Olga Mboma, merveille na biso nyonso. Côté Bozali, Gaulois, za gladiateur amoureux à bonne musique, ça l'a branché. Donc à date zo bois comme pisto ça wana. Faire Gola juste des nuances ni Cabroni na moto ya Bobaxere pas pervé. L'homme de double de la Sarena, l'homme de éliminé, l'homme de Mobondo. Ba Gola troya toujours Mobondo. Papa na Melina, Mathias, Colline, Osias, Parker, Davina, Taliana, na pesi bino bambota trop ba meilleur avec côté Boali. Numéro nanga yangona ezana na cash wana numéro nanga yangona wala ko benga ngai pona ba remixema merci on ba ko benga nga pas soutenir ngai merci mais yo mto wana ba entreprise na yo publicité boutique na yo to lobela to lekesa ngo awa osalinga sin obengi ngai to kosolola surtout so za Gaulois to Gauloise to sola ki toko a publicité na ba le kanango même moral. Ciao. Ici c'est Gaulois, toque. Ici c'est Gaulois, toque. Ici c'est Gaulois, Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba Timukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre ti. Na quand on se distrait dans notre mtolingate. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV.
Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatnet Congo TV. Greatnet Congo TV. Nathan aéroport. Pour nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement.